Elle s'appelle Anima Kwakala. Ngana ko bango tenga comme Anima Kwakala. Mukolo na biso no tout na internet. Maman 57 ans yo sala ki chroniqueuse. Mais oui, asa près na maman na ngabe hôtel longiana te. Maquillage comme boya face. Et puis a commis na commentaire. A commis abi o bango tenga comme na ngaponi. Ngana bango tenga comme na o. Na ranger bateka mibala balu baboye ngana za na première mesa. Mouluma wa polondo wa mankanda. Ngana ke no bango tenga comme na. Ça fait honte na moni na site ne peut théâtre zo kota mais ça il a ba analyse ma bé contre ba théâtre et puis na ba comédie ba tourner ba na banzonzi na ba oka musanga vous êtes les lâches Mati Kasongo Mati Kasongo bon garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Voilà, bonjour mon atier, bonjour partout dans le monde. Baro balinga Laetitia Kouya la métisse noire, moi ça mouille dans modèle après. Bazou et puis quand on est dans le système ali dessous, to kenge la poto iba bango be événement, to kenge la poto iba ba actualité, to iba ba information, beto ko panza poké na Mati Kasongo TV, Mati Kasongo TV bo s'abonner massivement parce que ande idéologie bien, ba solo bien, o e batama ni ote ko bima bien kuku na poisa. Le long na plateau Mati Kasongo TV to ko panza moi poké. Bayenga ngoni poké to mbonge poké to yoko panza mo poké to tefila makambo ezo leka mikolo yo pona ba actualité ezo cycler partout dans le monde ezo le service pongi te bazo banga te ke toza na confinement actualité okoze la confinement c'est la te nene yoko sola na vrai na ngai vie na ngai ba oloba ay ba osolola et puis en tout cas o alobrita la ra yemo quoi ne to yoko beta masonga na Jerry Coberto c'est mon vieux bonjour Laetitia bonjour na abonné à Mati Kasongo TV. Abonné tout, bonjour na bango, bonjour na bana membre nyonso o balinga Jerry Coberto, bonjour na ba congolais nyonso o ba sepelaka na mwana mobali wa litutu o elongi mabe oyo ya drapeau na kingo oyo en tout cas ba mbote na bino nyonso. Merci beaucoup déjà. Tout le monde pour le confinement, tu as les caboïtés parce que ma maman est aussi la pété. Tu as battu niveau, tu as comme le niveau nini. Tu as qui sont qui na 600 000 cas. Le commission qui va 700 000 cas donc tu as comprendre était moi mon pour nango. C'est bon. Moni maladie oyo corona oyo. Eza vraiment maladie moko donc il faut to mi battre la kaka. Nde ba konza mboka balobi. To mi batela to mi lengela ko sokola maboko ko zala boye biso tala bileti biso lelo toza ba pandisa ngo tozo risquer pour na kopesa ba mpeka ba information mais tozo mi batela donc to mi batela po o le lisa famille voilà mais nazo ke ne ko yebisa ba famille no so ba perdre ba ndeko na bango même ya poto même ya Kinshasa nzambe na bolingo ke ne ko visiter bango Jerry Coberto aussi maintenant côté parce que ba biyone mo côté les artistes comédiens. Oh, ils ont s'est passé entre artistes et comédiens. Est-ce qu'ils ont comme un matoi? Baboyo kanité ou ils ont outil là. Bon, oh ils ont comme la artiste et comédien baboyo kanité ça ka bon. Et ça donc ba compréhension mo ya mike ceux qui doivent se comprendre na biso to rotambola bien. Au moni ngana bisa bato moni les Jerry boye pauvre garçon dans la rue en train de chercher la vie. Papa biso akufatika lupangote. Donc tant na yo kuta ndeko na ngale tileti sa to sa musala boye. Il faut to za kutu na bolingo ya makasi parce que cop oyo ngana salaka mutu akomemelanga kope monsieur ezaka yo tanto olingana te moto eza mabe esalaka pasiere moko bakestion oyaka chaque fois na bémission batiste comédie bolinganaka te botonganaka quelque part esalaka pasi mais nga naza croyant en tout cas oyo nga nayebi baartiste comédie toaka na bolingo ezaka nde na bandeko na biso mosusu mokie oyo baza bamal intentionné na mosala oyo nde bazoyala peut-être na bamakambo wana ya koyina na mwa mokie wana parce que na biso tout moto atongi ndaka 3 étages aza te na babata maboke bao baza mal intentionné ndeti banani eza bato oyo bazo balingi kotonga oyebi bango bon bamiyebi esika baza yo banga te komo banga bakomédien bamiyebi esika baza omoni soko olingaka ndeko no otonga ye te soko olingaka famille na yo kotonga ye te donc
toyelaka musala toyelaka makambo bakotonga te toyelaka makambo kolandaka ba vie privée bato te conseil na kopesa bango malgré baza mikolo basokolaka na badouche bayebi makambo basala batika système wana ezo koaffaiblir biso mwa moke ozo comprendre cinéma tala kobukana te maletisa cinéma eza mosala moko noble. Tu peux imaginer Goldberg abundaka catch mais selon biso toyebi ke catch eza na mbongo koleka makambo ebele mais Goldberg asalika film moko atiki catch parce que cinéma eza na mbongo sauf kaka na Congo nde cinéma pena basokipaka na biso te na paye kolonisa biso mais biso moko tozwa nanu bukibo moto na biso toyebake toza bato minene nde tozalaka bato ya cinéma nana amelia o ndenge ozomone ya ma présidente aleki bawera son aleki bajibe mpena parce que ye aza moto ya cinéma ya kojoue rôle mo bajouer le sous Maman Denise mais musicien ko jouer rôle mo bajouer a jouer autorité mboko non osomona do bata théâtre to mizwaka bato to mitika ka te loko na yebi teza nzala ou bezanini ezo sala biso bo ekoko kama makasi ezaki basango na bino ba vie privée na bino ndenge ni mutaza na poto ndeti tozolanda mikolo oyo kofinga ezalaki entre Blandine Mafuta na mama na biso Anima Kwakala yazwaka ba nouvelle na bino wapi ayebaka ndeni place bovandaka makambo osalaka nyonso to ekomelaki ndeni parce que yeno ayaki te bon omoni na baquestion oyo omoni basere na biso baka na poto napesa bino mbote bao botangaka ifasike ntango bozali na kini bozwa misala te boke na poto bokomi bozwi mosala sikoyo ya kijournaliste basere na biso otangi komwa parce que ere ngana kosala propagande na bango te basere na biso ntango bozwi batelefone na bino moi je ne pense pas que bazala na bacaméra ndenge die merci atelemisi caméra boye bazala na batelefone basalaka badirect alors tant boloba information ata osombi yango nde bosomba na ba $100 wana mais tia na mutu no ke oza congolaise un jour oza na posa na Amelia un jour oza na besoin bobo oza na besoin modero ozo salir personnalité ne wana parce que basere na biso apoto wana bakomi kolekisa leki sere na biso tangi kombo wana donc ye pena site internet ne asalela ngo ka ba comédien loko a comédien mobo asaka katula soif a comédien mobo ye anozo ye katula soif aboya ye amema to amemi bisa biso ngambo yo po mo bonga utanga kombone parce que ya biakangisa bino pe trop ngana utanga kombone bo est-ce que ero pena ngana ko banga utanga kombone carte électeur na ba komachi ya banji te ya lobi ke yo bimana Blandine Mafuta ngai carte électeur na ba komachi lengi ero yo et puis je pèse mes mots na ebi ke mangam na olo bana na raison elle s'appelle Anima Kwakala ngana ko banga utanga kombone Anima Kwakala mukolo na biso no tout na internet maman 57 ans yo sala ki chroniqueuse mais oui asa près na maman na ngabe hôtel longiana te maquillage comme boya face et puis a commis na commentaire a commis obi o bango tanga komona nga pwani ngana bango tanga komona o na ranger bateka mibala baluba boye ngana za na première mesa mulu mawa polondo wa mankanda ngana ke no bango tanga komona asa yuma za sans esprit azaki katula soif ya muta maboke depuis na kinya loko ba kwa sa e ba lesa ero eza otangele soto tangele ero to fuli abimana intel ngwaza na gaz ozo comprendre sera azaki ne Amazon awa mbongo bande ko zolaki Amazon ando pesa vie na biso mo théâtre ando ko lia mbongo ando ko lia mbongo petit atikala ko linga ete yango alalela ba comédie do ya mona alika ba comédie nyoso ko ifo aloba et pe kuna pota salaka aza infirmière aza fille de chambre aza fille de chambre yo ebi ki aza fille de chambre oh maman aza fille de chambre ozo comprendre merci le roi komolia mbongo YouTube akomi nde mona biso atanga ifasika parce que bango na poto zaka bino ba chroniqueuse wana bosa musala bete bango tu batanga na ba ifasika lokola bando tanga na ifasika et puis ami balenga na bango tanga komote ami bale komona ye akomi na Facebook ne essayer de Panama ça fait honte na moni na site ne peut théâtre zo kota mais ça il a ba analyse ma be contre ba théâtre et puis na ba comédie bo tourna ba na banzonzingi na ba oka musanga vous êtes les lâches mais oui ngai na bakango soki muto fingi comédie au toucher nga mais faut fingi sous ba comédien na te na fingi ba comédie na bi basa ba lâche koloba muto za lâche za injurité basa ba lâche parce que batela ka vidéo ndenge mwana mosa na zo finga obi a uto kota makamba fleur bangu kala mingi tawa est-ce que makambu ya ba foyer ya batu internet est comme un tribunal et comme un parquet de grandes instances ou bien comme nini donc batika biloko wana ba osala wana c'est pas bien mais ngai na oloba boye ba comédien moko pe botika na kinzala na bino botika on aksa ngo partout batu loko ba sere on a so apesi $200 lelo vai na ngona shaba wana est-ce que ozonga na ngol sunda ki oba ndoteka bandeko na do lelo ko milikambu eleki na tournage
mais bato bapanzi yango ta leti ya matop na sere na biso Nicole Ebakata ezalaki eloko moko basoni na bango diskite moko normal non basoni na bango diskite moko normal eta omoni problème eza nini matop aza na vie na ye Nicole Ebakata aza na vie na ye alinga bana mike alinga mikolo eza vie na ye eza rien à voir avec débat oyo bato balingi basalisa bato donc bacomédie ebimi na écran parce que bacomédie baza mitema mabe bazwi makambo elekaki likambo elekaki mosusu bainterprete yango mabe bayisi basere na biso ya poto omoi nde basombaki yango batiango na basite na bango mais tozosola déjà na sere moko basite wana nga na mwana fumuki mbangu ndenge nazobabwe papa kusu aza na kote oyo mama marie aza kote oyo na kasangulu basite wana mibale wana kala mingi te koyoka bakolela bakomba basite wana oyo ya sere wana anima kwa kala na essaie de pas na mawana soki nga bazocontinue vie bacomédien bakolela basite wana parce que biso tu toyebe komela google toyebe ofunda tokofunda parce que lelo neza maletisa so mutu atangi komona na émission oza capable ya kofunda na google sikoyo biso na bango bakotanga ya biso mpe tokotanga ya bango biso tokofunda bango c'est pas normal tokende mwa moke na likambo mwa moke ezobatama nayebi te soki eza rimer to il paraît-il que collègue na mosala fâché a violé vrai to faux yango na bayelobi na émission nazwa ata ta ya kolala ata te tala na mwa nzoto ya miki oyo nazalako actualité sur actualité kote oyo bamutakalize intel kote oyo fâché kalombo a violé jusque là c'est un jeune frère fâché na sololaki na ye naza na bavoice mais par mesure ya respect nakozwa voice wana tiango wa te fâché alobaki oyo akoki koloba na ngai yaya tala eza boye ozo comprendre yaya na violaki ya solo non alobi na ngai boye ayebi mwana mwasi wana mais makambo bazoloba bazomona yango tisiko ondire ndoto maletisa lelo bakabala ekomi makasi tokomoboma na likolo le biso monika moninga somi IST naboma letisa naboma ma présidente amela naboma die merci pardon géri ayebi mwana mwasi na ndenge ke petit na ye mwasi na ye ndeko na ye to na ndenge ni naboyi na confirmer awa ke mwasi wana za vraiment ça fâché kalombo parce que fâché kalombo za la vie na ye mais alobi quand même ayebi ye mais makambo ya viol ayebi yango ti soki si c'est réellement que fâché kalombo a violé mwana mwasi wana vie na biso 4e mur azosakana te vie na biso direct ka beaucoup de mokonzi bakangi bongo siko mutu a violé si c'est réellement fâché à violer boke no refunda na l'état est-ce que internet est un tribunal na lo bata ou alors nous ndenge tandra salubaka internet est un tribunal ita lelo makamno surtout bo montakala na biso nyoso te comme na internet on aussi makota pasteur mukuna mais oui kutu kota pasteur mukuna te nga na tala vidéo moko moi ça so benga na mobile na poto bazo filmer et so le kan direct as mobile azo kanga biloko ne tala ba ketchebele Kongola koti na Facebook bato babaye Facebook. Place nyoso Kongola kota ka makambo ebeba kaka. Bazozo bato na misala Kongola ye ebebi. Donc nazo ebate ou alors nous ba Congolais tozo kende wapi. Donc fâché Kalombo jusque là ngana yoki alobi a violeté. Mais na uti ko information moko vrai sikoyo. Mutu ba violer alinga sa la conférence de presse. Oh, wana ozo moko créer yango to eza ba uti ta maman. Moi je pèse mais puis naza journaliste oyo. Moni tanto fana na ba dire merci to mkato ba bosolo ba uti ko tindele nga voice siko azo sala conférence de presse kala mingi te na 3-4 matin awa walo bana presse ndesi nini kasi système ngo comme système Rambo 1 Rambo 2 Rambo 3 elia na sala conférence de presse kasi yepa linga sala conférence de presse donc na Congo to komota mwana biso bongo yango ba konza mboko yo botela biso no likambo ba violer yo après 3 mois et puis osana zemi ndeye koyeba na siko ke baviolaki yo depuis baviolaki yo ozalaki wapi polo bango yo ozomona teke eza eloko moko boye ezokamwisa ngai bino basi oza na zemi après 1 mois 2 mois 3 mois ozoyebaka te koza na zemi nalobi na batana nyonso andoki okokutana na mobali ando proposer balongola mais ye ande kolinga te kolongola non eza lokuta selon les explications mobali atikala oloba nete ke azo alongola zemi ye moko nde aloba ayaki koloba na point nini ke alongola zemi alobi nga nakokana ngo vivre na yo te nazomona oza trop célèbre oza star nalingi na vivre na ndenge na ngai kutu liboso alingi apesa proposition bazwele ndako et puis eza na garçon moko ya journaliste aza na nsima makambo wana batangi komone na otanga komone te awa ye alobi na fâché pesa na $500 tomeka na kodossier wana
donc eza na bato baza na nsima na ye Baza na nsima oyo ya mwana mwasi bazopuse ye wana. akende devant makambo wana akende yango trop Voilà. likolo Yango na yebisa fâché kalo moto wana état de droit. État de droit le but que soka bakangi o violer ndenge zaki liboso basambi so te maman boloko te. Lelo moto bakangi a violer, il faut ensemble et puis ba preuve quand même maman. Maman aza pena maman mwana ba violer. Ata ko zonga ndaku kaka boye. Maman a senti que mwana ngo aza bien te. Na yo moko pe moto ba violer. Obomi yango 3 mois. babi aza orphelin de père et de mère Et ça problème te? Et ça problème te ko ça fait des pères et puis ngana kama bana basi yango ba violer opozo le kana internet ozo le kapena média ozo lo ba makamba bongo. Obi combien de marketing ozo sala mibali boni na miso ngozo chance mobile mo na vie ba kimi yo. Et quand musaka ngapi na mibali ngo pe mususu ngo mususu ba uteko violer kala mingi ta longola ba semi o fiancé ko bimela e. Et quand musaka nga asa bitula tozonga na dossier na mwa mokie topusana mokie ava toshite dossier Eliane balobi parietik ya kimi azomona ete bakangi maître avocat na ye dolis ya solo ah nayebisaka bato omoni basala nzambe mosala nzambe ate okangi ye likolo na mbetu na mwasi abetisi yo libaku wi mais tika ye na nzambe na ye nzambe ne mtu afrape ye ata nde yo tokomona o nyonso totomona lelo oyo ngai na ebandeli na ndako olobaki soki makambo Eliane aoloba eza ya solo aya na bapreuve bato ebele bafinganga baloba yango sokotele mpo aza moluba bino baluba bazopiblie bino makasi mais lelo suite nango eza mwana mwasi oyo Denise na ndako opekisa ye na bavantaka batelefone ebele auta nango poto na nde so moto okotela oyokisa soni Denise akima Denise aza na tatouage awa akima alobela so Eliane te donc ntango ozoya koloba makambo ozala na bapreuve et puis bato oyo bosala bango makambo et puis nga na kamwaka yo na mwana mwasi mosala ya nzambe azolongoela bilamba obi combien de malédiction ozo et puis soki otali bana basi yango balingi basala ya nzambe nayebi te soki badamsonaka bango bien ou bien nini basala ya nzambe balingi basala ya nzambe makasi basala nzambe balingaka bana basi mpe yango mingi mpe ezaka bafia pembe mosala ya nzambe akosamba na nzambe na ye tokende mpo toshite vraiment na dossier etali paster na biso évêque na biso mokuni babi makambo motakalize oyo mpe tozolemba ngo makasi oyo ekweleli ye to mpena ovandi boye nayebi te so babengaki oke babiki examen d'etat ebimi mpo ekomi na système examen d'etat examen d'etat ebimi yo tuna ete so ya nani te mutakala na otuna esu te parce que mutakala ekomi lokwa film ya rambo 1 rambo 2 rambo 3 soko ntango otali video mpena botali bo d'abord eza ye non to eza ye te bon nga utango natalaki yango sincèrement nalobaki pene ete eza paster mokuna mais est ce que c'est important mutakala paster mokuna babimisa yango omo teke eumei nango te na epuis na ese bato beza mutakala esala ya 3 jours kutu ya mukuna kutu esali nango 3 jours te totalaki ka le même jour wana engindi babosali fou ipare tiki eza dossier ya lopango ameli fi wana lopango mobali na ute kokufa ndo osambela kuna est ce que voice wana ezoleka na bayoutube wana na bainternet eza vrai to eza faux voice wana nazoboya kolobaki eza mama wana parce que natikala ovaa na mama wana te mais soki eza bongo ngai na opesaka mosala nzambe conseil aévite biloko wana bima na biloko wana nyonso tu eza ya nzambe soki lopango bapesa ya mama na lopango na ye oleya kodiembela ndenge bato ya FCC bazodiembela na nsima wana bazodiembela asali makambo na ye FCC ezalaki te ntango eyindeli ekomi FCC tala FCC baza makasi obi makambo basala dio mindonga baoviole moto ya direct ya caméra baza makasi baza na bamontere baza na équipe moko monene oyo bakokisa motu soni na mboka oyo mais paster na biso évêque mokuna senga pardon liboso bandimi na yo senga pardon liboso ya peuple congolais ocontinue éveil patriotique ozosala wana parce que lelo qu'on se le dise vie na biso mike mokebe alobi yango alobi ngai bato ya FCC bopesi mokuna gaz voilà bosolo na politique lobby ya mokuna ezoleka obike na baconfinement mais on dirait final ya vita to final ya mazembe bato lobby bato bazalaki branché na tv et puis na comprendre que mutu paster mokuna abanga lisusu te aye mpena koleka na émission oye problème nezalaka nini problème na ezali azoloba vérité vérité ya nini vérité oyo mwana mboka Martin Fayulu bande koloba yango siko mokuna pa oloba lokwa mwana mboka Martin Fayulu akangami na États-Unis na confinement mokuna azwi relève kala wana azalaka wapi ezalaka bongo yeke des imbéciles oyo bachanzaka te atanga lelo so na okumisa yo soki na bina chanze nanga na chanze nanga donc mokuna ataliaki na kabila ata asalataki na kabila ata afandaki na kabila et d'ailleurs mbongo yango eza mbongo ya peuple congolais
bango baya na babota mbula na ba arme baya na eloko nini mais lelo bakoma ba homme d'affaires mukuna solo ba vérité donc bilo balingi mutu soka alobi ba menacer mutu soka alobi ka ba menacer mukuna omoni ke batu tout ba soutenir ye mukuna a lembate a continuer bo pese réponse Kabila a géré mboko mabe vrai ou faux question mukuna ngoni sa vidéo ya mutakala te point ba lelo eza président ote kolongwa lobi kuna ezape oyo azali biso awa ando balukela ba président ni otuka bongo soki azati na pouvoir alekanye bandi ko demande ko koloba oyo eza ke sengela loba maletisa po mutu aloba mabe na yo yo kasi mutu ayebi ota koloba mabe na yo mutu akati ezaki kati na ye mutu akati fa aloba mabe na yo et puis pourquoi mukuna azoloba batu bazomona ngo mabe Jean-Marie Kasambati lelo na télé 50 alakisaka Kinshasa na Congo oyo ya bien oyo bango batonga na Kabila o révolution soki ya modernité alakisa yango ti lelo bato baoteni rigueur te poani misala wana bango basala na esila te na ba 5 chantier wana mais lelo mukuna soki azoloba toboma ye tosale boye et puis mutu lokola papa na biso Jean-Marie Kasamba quelle erreur ozwi photo ya basketteur américain otia yango elongi ya Vital Kamerhe tala neti Tshisekedi azonyokola Kamerhe omoni ngambo memi merci beaucoup loko osengi pardon mais boke na justice il faut samba parce que eza excitation à la haine oyi bato ya Vital Kamerhe combien basiliki mpona eloko wana baonyokola autorité morale na bango soki ezalaki biso bato internet tala bato internet na badie merci baza na déontologie te mais Jean-Marie Kasamba alakisi photo ya Vital Kamerhe monté na mutu et puis ya mibale ake plus loin Kabila il est muluba okindoki te Jean-Marie Kasamba vie nanga Kabila muluba nga aza chilenge bo Kabila sa osanga lubango c'est archi faux botika kokosa bato ko bozo kosa peuple congolais mukuna ko continuer ko ba si tous les tinga na baki na drapeau esika nyonso mukuna kobima éveil patriotique na kozala wana na kopréféré na kufa na maladie ya koloba oyo oke na kufa na malaria mieux vaut na kufa po lobi mwana nga zala bien c'est fini na kokufa te na malaria na kufi boye nzamba yambanga te soki na kufi lokwa ba rosi mukendi lelo bazopema na kimia po na mboko oyo nzamba ko yambanga na kimia selon que toyoki ba rimer avant na chite ki mambo parler du peuple nze ba détourner mbongo mususu to ba escroc on a déjà kala fallait pas réhabiliter parler du peuple pas détournant et puis tala obi nzambe maletisa mboko eza nzambe moni prière Tshisekedi président Tshisekedi sala na stade ba tebele ba komo bima na poisa tu peux imaginer deuxième n'habite Dieu merci mutaye ba pe makamba ya politique on peut moi bien après première institution ezaka président ya république deuxième institution ezaka nini Sénat ou assemblée nationale tala mutu lokola papa Alexis Tambwe Mwamba maman na biso bijou atuni e question 4 millions ba pesaki ba bongisa sali ya Sénat eza wapi papa wana akomi kofinga mama wana obengisanga na ndako na yo tomela champagne obengisanga na ndako na yo to omelisanga boye kuto ya na ndako na ngai ozomona nde ba politicien na biso mitula bango edoki président ya Sénat batuni makambu ya Sénat yo komona ba relation amoureuse na bino mbale mitu edoki nzambe oyo Tshisekedi asambela na stade yango mitako modoki sa bango mitu bakokende kosamba bango nyonso twana papa na 4e ri toki pe ve na biso oke samba ve na biso yandive oke samba soki sima lobi ve na biso kimbuta oke samba bango na bango ba ofundana Gentini Ngobila bi 60 soki 60 millions bunga ba ofundana bango na bango et puis mboko oyo kaka ba millions mboko za chance et bunga ka ba millions mboko za la chance te ba millions Congolais zo bomba na mama mapa na 17h na ndaku bolo bana zate tala mboko nous sommes les douanes le plus cher du monde douane na Congo jeune Congolais pas na mutu keza passe ba kosoma mutu kwa $400 et na Kinshasa douane nango 2500 na otama makolo te ndengeni ba gérer mboko mabe batika pardon batika muku na lo voilà ba dédicace na batu na yo et puis ba fan na yo ya Matika Songo TV ba ketenengeni ba ndeko nyonso tu bolingaka Géry Kobetox batu batuna nga mingi Géry olobaka boye nazaka sima na yo sima na nga ezali nzambe na peuple congolais azo soutenir nga puis sima na nga ezali mboka na nga mobimba parce que makambo so eza ya Rwanda na yo olobela ngo te soki eza ya Burundi na olobela ngo te tant que je suis congolais na olobela makambo ya mboka na biso Congo mbote mingi na vice premier ministre intérieur Gilbert Kankonde na utomona yuma mo FC sa utoleka na TV azolo ministre intérieur aosala mabe est-ce que pena bango bakopesa bilan ba ministre na bango baleka na simana ministre intérieur aza lelo Gilbert Kankonde aza muto azolozi na muto indusa na pese ba mbote belé
camionnette mbola descendant Simon Kimbangu maître camionnette mbola bambote na yo papa kusu na loboko oyo maman Marina na kindamba bazobate l'Algérie comme to c'est pinzambe ya balongo bazobate l'Algérie yo moto lingo finga nga benga na plus 243 90 36 30 165 soko finginga naza pe mona papa biso na maman na biso nakofinga wa mafinga ya sika ya 2020 mas finga ya sika ya 2020 na na finga batute parce que bato beba mona finga mbesi na yo akati telefone abimi yanke nga siko ava taka yo bengo bandi nga pe na bandi parce que naza mwana papa na biso naza mwana maman na biso mbote mingi na Rachel Mungenga la noblesse mbote mingi na Francis Chiyoyo oya bisanga chéri koko ma PDT IST za $3000 au bébé ça venir non pamba merci beaucoup la die merci mbadinga derrière la caméra assistance ya maman Amélia maman présidente assistance ya grâce Gramchou assistance na et puis mbote mingi na yo olati kitoko femme congolaise merci beaucoup mais conseil nazo pesa mikolo yo ba vie na biso ya poto ba ya na nga mibala poto boyoki conseil na nga en tout cas bosali bien batika kosenga bana basi ya théâtre na ba chroniqueuse ba photo ya mitakala na pesa bango conseil boyoki merci beaucoup à bon entendeur sali ok bah popo tennis ça langage géri pardon vraiment bah grand merci beaucoup ne mnyampala mai qui dit tout à l'heure pourquoi pas babi blanche mnyampala ah famille mnyampala tokos le famille ngole comme Elisa ngole Beni Kuya Susker Kuya en tout cas bah grand merci babi Jessie moi si muke le roi Elisa Kuya Jessie Avida moi ça muke depuis États-Unis ma petite sœur préférée vous s'abonner massivement Matika Songo TV vous s'abonner rapide ya moko Matika Songo boka kai surtout ça na problème na wana batu omoni ata ba mikakatano ata ba koswana on est en famille Matika Songo na bango muto apesanga loboko ne bo abigeri va kende s'exploser nako wanga nango te baza bato to ekokuta ba ene na biso na musala oyo nako ngalo baka partout to ba ah chérie on so ba na Mathieu na pa ni Mathieu za na ngabi c'est mon père donc tant muto a peso quand même ata maya komela na moment ya pasi faut au komisa Matika Songo je te salue vraiment mon frère nazaka na yo mais lilo balanga suki ezali soki ba moi na lobi ma belle émission bo supporter nga moko bo mona na sengi pardon émission Diamba agene zododo na eloko azolo je pèse mes mots na yebiki na lobi vérité makasi place tangeza na pavillon 9 na makale sika mona bala basi merci beaucoup l'invitation na moko géri to bon à la prochaine bye Matika Songo Kasongo Matika Songo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais hein? Aïe. Mama,